C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Ngonga kokio bino nyonso bosepela kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple tika teto fonda yango na ngamba présidence pour na kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na homologue na ye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ba remetaki ba diplôme na ba lauréat ya école de guerre sima hérité mapinde midomi bendelongwata. Lauréat ya école de guerre, oyo babengi collège des hautes études et stratégie de la défense, bango bazalaki doublement honoré et pas il y a 2 chefs d'état, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo azalaki accompagné na homologue na ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ezalaki bongo mardi 5 octobre et pas wapi bango bazwaki ba diplôme to ba brevet na bango na maboko ya 2 chefs d'état oyo totangeli bino bosimba ke na sima ya koza formation pendant quelques mois, officier oyo bimi désormais na ba diplôme na maboko oyo ezali kotalisa nyonso kaka pona ko renforcer armée ya République démocratique du Congo. Bosimba ke collège des hautes études de stratégie de la défense ezali ko former officier na makambo etali guerre pe makambo misusu nyonso pona organisation ya armée. Bosimba ke yemoko numéro 1 ya ba FRDC général Célestin Mbala Musense azwaki maloba pona ko féliciter ba lauréat pe atalisi bango ke bazali kobima wana ezali pona koluka ndenge nini ko défendre mboka na biso sur le plan sécuritaire oyo ezwami na makambo ya ndenge na ndenge. Apesaki bango conseil pe atalisaki bango na ba notion nyonso oyo bango bazwi na école de guerre esengeli bayeba na ko appliquer yango pona épanouissement ya armée na biso. Bosimba ke 2 chefs d'état nde balekaki na mbala moko pona ko remettre ba brevet et pa ya ba officier oyo nyonso bazwi formation na bango na collège des hautes études et stratégie de la défense chaise na mokuse oyo ezwami na commune ya Gombe. Cérémonie esukaki na photo de famille et pa wapi ba lauréat nyonso bakangaki elongo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na chef d'état ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pe ba autorité ya ndenge na ndenge ya République démocratique du Congo civil que militaire bazalaki sur place. Na oetali primature bosimba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a représenté que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na investiture ya premier ministre éthiopien hérité mapindemi a pesipino ba détail.
na ba élection ya le 21 juin na parti de la prospérité yena ni premier ministre Abiy Ahmed Oyo a prêté serment le 4 octobre 2021 kuna na Addis Abeba liboso ya présidente ya Cour suprême Meaza Ashenakfi pour na second mandat ya 5 ans na tête ya délégation congolaise tomona ki monsieur Christian Bouchiri Oyo azali conseiller principal ya chef de l'État na collège diplomatique de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kengeye akendaki ko représenter président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge kaka boyebi na qualité na ye ya président ya Union africaine Oyo moyen ezalaki te à se déplacer nde premier ministre ayaki ko représenter ye et pas wapi amemelaki bango message ya salutation na félicitation na occasion justement ya installation ya gouvernement ya République fédérale démocratique ya Éthiopie a souhaité ki bon vent na chef ya gouvernement Oyo azana ba défi ebele ya ko relever vis-à-vis na attente ya peuple éthiopien na ngambo ya conseiller principal ya chef de l'État na collège diplomatique Christian Bouchiri ye na ngambo na ye amartelaki na Oyo etali ba relation bilatérale séculaire entre Éthiopie na RDC. Aso mususu simba ke honorable Didier Kabampele asala ki tourner moko mikolo eleki na district ya Tchangu pona ko assister ba veuve na ba orphelin na ko pesaka bango ba fourniture scolaire po batanga malamu Michael Bustoto domi bendelo ngwanza bazala ki kuna na compte ya info Lingala. Viva! 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 Asalaki descente musclée awa na district ya Tchangu oyo eza mabele na ye wapi epai bisika abima na meilleur score avec impact pe idéologie na cadre ya tournée oyo asalaki ye nani honorable Didier Kabampele oyo babengaka papa ba orphelin bakisela ye moto moko bien lumière ya Tchangu 4 journées mokoka soit samedi dimanche lundi pe mardi eleki nde akitaki awa na Tchangu na commune ya Kimonseke quartier Ngampani avenue Edindale tellement babengaka ye moto moko bien papa ya ba orphelin honorable Didier Kabampele a profité na période oyo bana bazalaki komilengela pona kozongela nzela ya kelasi pona ko assister baboti mingi ba femme veuve tina pesa ki ba orphelin ba kaye ba stylo ba sac na ba uniforme kasi lokola libumu ya nzala ezalaka na matoi te baloba akabolela ki ba femme veuve nyonso ba sac ya loso po balia kitoko bosimba ke remise ya biloko oyo esalemaki na kati ya ONG Sacré-Cœur pour le développement. Kasi bosimba pe boyeba que l'homme du peuple honorable Didier Kabampele lumière ya Tchangu asalaki tourner oyo na ba commune ya Masina ya Njili pe ya Kimbanseke kasi honorable Didier Kabampele alobi tourner oyo esili nanu te et ko continue na ba commune misusu. Moni simanangai bazali bana etike bazali ba orphelin bango mo bakoko loba toye lelo to utaki Masina to utaki Njili kulekana pa ba orphelin mususu lelo toye ko clôturer na Kimbanseke ndenge to utinsele pona ko pesa ba fourniture scolaire moi bic moi cahier pona bana oyo bana etike pote lobi ba bana kelasi na ba condition malamu bana ngo bazawa na kati mena zaki na zolela bakotanga ndenge ni uniforme te cahier te nazali boko moko natali papa Didier lobi abengi papa bakutani na kosenga na ye merci nzamba bakisela ye esengeli koyeba ke honorable Didier Kabampele lumière ya Tchangu esi asombi déjà 3 parcelles mokoka kaka pona ko héberger ba orphelin en tout cas bato Kongo eza koluka nde bango yeyo atala jamais intérêt na ye kasi ya basusu honorable Didier Kabampele moto moko bien véritable élu du peuple Tchangu oye. Asbel fière d'être Oyo Ekamba Makana coordonnatrice Nango Gloire Mandefu basala ki conférence moko na cadre ya deuxième anniversaire na bango ba détail elongo na Tom Wabi.
Fort face à tout, albinos fier de l'être, nde ezalaki mobange na thème ya conférence ya partage d'expérience oyo Asbel fier d'être oyo ekambamaka et pa ya madame Gloire Mandefu ba organisaki pona 2 ans d'existence na bango conférence oyo esalemaki na présence ya bato ya ndenge na ndenge oyo bayaki koyoka expérience ya ba intervenant ya conférence oyo tomonaki kuna présence ya dermatologue oyo apesaki conseil na ba personne vivant avec albinisme ndenge nini bakoki kobatela loposo na bango po ezwa cancer te pe atalisaki bango ndenge plus de 80% ya ba albinos bakufaka chaque année na cancer ya peau tomonaki pe présence ya coordonnateur ya Asbel la Naomi Mecenes Lutete oyo ayaki kotalisa bango vision ya Asbel na bango. Fier de l'être étant structure moko jeune et puis structure moko très assise bisope Asbel la Naomi toponaki toya ko travailler na bango toya ko apporter les bango un plus na biso o ezali na makambo mususu tokotanga penza te men ko memela bana na biso oyo bazozonga kelasi ye moko pe coordonnatrice ya Asbel fier d'être madame Gloire Mandefu azangaki te kotalisa esengo na ye na kati ya conférence ya lelo ezalaki bongo action moko pona sensibilisation et puis et permettre biso pe lisusu to fêter 2 ans d'existence ya structure na biso fier de l'être to bandaye depuis 2019 plus précisément na mois de janvier tisikoyo toujours mener sensibilisation sur l'albinisme afin que tout faire comprendre dans la communauté, va comprendre c'est quoi l'albinisme, ba longola, ba mythe oyo nyoso bazanango sur l'albinisme. Boye bake nasuka ya nyoso mobange na défilé de mode et salemaki. Merci beaucoup à Naomi. Sous le haut patronage ya archidiocèse ya Kinshasa des familles chrétiennes ba organisé qui 12e édition ya forum de mariés et confrères na mokuse nyonso et les cas qui n'a pas touristique ya ntele hérité mapindemi Christian Kangebe ni ba pesi bino ba détail élément. Sous le haut patronage de l'archidiocèse de Kinshasa, des communautés familles chrétiennes, organisé qui 12e édition ya forum de mariés et Zalaki Bongo na parc touristique Yansele dimanche 3 octobre 2021. Toujours na bokambemi ya couple berger papa Léon pe mama Valentine. Boye couple oyo endi mangambo ya kokamba mabala. Pambate libala ezali esika esengo. Bo simba ke mo bangé na thème Zalaki Bongo comment surmonter les pannes sexuelles et les AVC dans le couple nyonso et kambama kiki toko na ebandeli misa moko ya kafu kafu ezalaki wana après yaki bongo tour ya école de frères éco-frères na mokuse oyo ezali moko ya commission na kati ya communauté ezalaka encadré na ba frères pe na kati ya journée yango ba frères bazalaka ba invité d'honneur tour à tour bazwaki maloba BCP Jean Yuma ya Poul Saint-Jacques après yaki tour ya président ya éco-frères Paul Imono et Paywapi asengaki merci na bakambi nyonso ya communauté exposé ya liboso et pesamaki et pay ya docteur Msiala ye alobelaki eloko nini tokoki ko retenir na AVC atalisaki bato ndenge nini bakoki ko éviter yango ya mibale ezalaki bongo docteur Moussa ye alobelaki ce qu'il faut retenir de dépression mentale. Troisième intervenant, ezalaki bongo docteur Marmont. Oye alobelaki importance ya troisième table. Boyo KBCFC, Papa Léon Botolo, ndenge a expliqué na micro ya Info Lingala journal ya Peuple. Na sepeli mingi. Oyebi libala pona biso ezali esika ya esengo. Po nzambe akopesa bato kado ya mabe te nzambe moto asala libala ayebaki ntina bible elobi asali mobali asali mwasi mpe bango baye basangana mpona esengo na bango mpe mpona kokolisa mokili. Alors message na biso yango wana toloba yango yali simple makambo oyo tobenga makambo ya soni
eza mpona libanda na kati ya couple likambo soni réalité étant donné que nzambe nde alingaki mobali azala mwasi azala mpe basangana bango mibale yango wana tobatelaka lisolo wana na ntina monene mpenza mpona kolibere bato mpo bayeba ke oyo nyonso nzambe asala eza malamu pour autant ke bozala koexerce yango na cadre oyo ye moko apesi babengi cadre ya libala yango wana biso tolobaka libala eza esika ya esengo esika ya pasi te tokosenga bandeko banso bazala na liberté wana kosepela likambo ya nzambe mpo te eyali kokumisa ye mpe na ndenge tobalanaka nde tozalaka na kati ya libala soki ezali nzela oyo ya yo nzambe apesa oyo ya kobala bala sepela libala bota bana kolisa bana na nzela wana ya esengo. Après ba frère na ba sœur batalisaki esengo na bango na après midi ya lelo tozwi motuya eloko ya motuya oyo ezali ya molimo mpe na nzoto na forum oyo ya édition oyo ya 12e édition ya Ecofrère oyo ya famille chrétienne et permettre biso tozwa oyo eloko etali somatique na psychosomatique et puis oyo eza conséquence ya campagne na biso oyo ya 3e table oyo va permettre na biso to pona to bungisa 3e table na biso oyo biso tobengaka yango chambre na biso epesi biso ke toyeba mpona koevite bamaladi wana toevite baconséquence eloko nini tokoki kosala ya motuya po ete lobilobi bacouple na biso tozala bacouple moko heureux. 12e édition oyo elobeli biso makambo ebele oyo tobosanaka ezalaka nde boye communauté famille chrétienne mosala kitoko Ecofrère entre nous pour l'harmonie de notre famille. Alléluia. La couleur de gens Seigneur koyeba ke église de sang au Congo mingi penda assemblée de sang de Kinshasa baza ko célébrer fête monene ya Pâques oyo bafungola ki yango dimanche 3 octobre pour ba clôturer yango dimanche 17 octobre na mama na likambo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église et longo na basali na Nzambe ya ndenge na ndenge Stéphane Skande apesi bino ba précision. Yahweh salam Yahweh Yelelelele balinga mikati na nkolo ndeko mwasi mpe mobali kati na Kristu Église des Saints au Congo Assemblée de Saints de Kinshasa Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel botuninga mama na likambo ezali nini mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali dans Nzambe ya nguya totangi apôtre Josué Kassanji apôtre Florent Bongenda apôtre Emmanuel Tumba docteur Pichu Bosange docteur Josué Kamba docteur Pierre Lokana docteur Alain Zouzi docteur Israël Kalaki docteur Jacques Moutombo prophète Namson Chibassou pasteur Blaise Lokwa pasteur Idriss Boigna prophète Gédéon Kibonga boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino shalom. Na religion pour la côté Sabino ndenge na église tabernacle de la moisson baza kokomba na milulu na bango il y a 3 jours ba détail et longo na hérité mapinde. Message du temps de la fin, oyo epesama na prophète William Marion Branham nde église tabernacle de la moisson balengeli 3 jours ya campagne d'évangélisation ya kafu, c'est-à-dire
vendredi 8, samedi 9 puis dimanche 10 octobre. Yango ekozala bongo de 16h à 19h. Pe mokolo ya dimanche ekozala de 14h à 17h. Bosimba thème na yango ezali les événements modernes rendus clairs par la prophétie selon Mokande à Luc chapitre 24 verset 13. Et pa wapi ba prière ya kafu kafu elengelami bana nzambe nyonso ba vandi na ville ya Kinshasa ba commune nyonso bokende na lombango pour na campagne oyo ya kafu kafu elongo na église tabernacle de la moisson ndenge yemoko orateur ya milulu pasteur Amisi Mwanangoide donné azali ko expliquer na micro ya Info Lingala journal ya peuple ngoke tokoza na campagne d'évangélisation le 8 le 9 le 10 tokoza na campagne d'évangélisation pour prévenir le peuple de Dieu pour na communier nzambe salaki katena ile kotozana yango retenir que na katela mukileza na makambo esalemaka me batu mingi bayebaka yango te fo kozala na prophète mpo alimbolela bino makambo oyo eza kokomela bino na kati na eleko oyo bozala na kati na yango. Tunangai église tabernacle de la moisson ezwami wapi adresse yango yo ezwami bongo na boulevard central numéro 109 commune ya Kinshasa, référence marché type Katopé, marché Sumba Zigida, et pas wapi, bana nzambe ebele ba bengami, yo motoza na maladie, yo motoza na ba problème, pe mikakatano na ndenge, bokende ebele pendant 3 jours où il y a campagne d'évangélisation, boko zalobiko, pambate ba prière ya kafu kafu, et kosalema, et longo na mumbo na nzambe, Amisi Mwanangoide donné, bo bengami kokende ebele. Bokendele, Nzambe akosala, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Compagnie africaine d'aviation CA a été pris à Kitoko na Airbus A320P A330 pour nous permettre motonyon à voyager dans des conditions moko ya malamu. Michael Bostoto. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, c'est a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable, billet nyonso za kokita, au voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Pour la batonyon so bazana problème ya suki to mexinde ezawa na pona bino héritier mapinde mi Jérémy Maka. Bande nyonso baza na problème ya suki, solution emonani, produit Tomexil eye, produit Tomexil eye, nouvelle formule, ezali pona kosunga bande nyonso, suki ezali kokola te, baza na mabandi, bande ko basi o basepeli kokolisa ba suki to ba poil na bango, et sike ezali kaka semoko, banunu un numéro 1C na commune ya Matete, et pa wapi, produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango, na likambo etali suki, na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalisi ba yebi yango kisi ya kala Tomexil eza pona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato ba yebi yango mutu suka yemba liboso totala na suki na ye na motu po toza para Tomexil toza na végétaux
ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela tomexi to akosalela végétol oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosokola motu wana lobi bandeko basi bakosokola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde toraver pona banyama lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde végétor ezali pe wana lokola pommade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Topoto ya kitoko na ville province ya Kinshasa, pourquoi pas na Congo mobimba eza se protivap oyo équipé acheté aux alamukolo tomo la bilonyo so bosengeli komela. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Les bomonzala ezalaka na matoite nangana yokuti na boyi mindondo soki yokolingi otondala ndanga Diaming liya otonda o papa Obiso tozala na santé ya gogo Yukuta Mama lelelele Bota bana Congo Mama lelelele Kaya bana kofwe Mama lelelele Énergie, vitamine, minéraux, protéines, sana Diaming Diaming elimina ba Congo Diaming elimina ba Terre Diaming elimina ba Ndungu Diaming elimina Kasai Katanga Diaming La Congo c'est Diaming mama mama Nadia Kobotele Na banga ninyo Diaming ezali Olingo changer mouye Ou changer te Banana bisuna Diaming Pamesana Diaming Lia Otonda Aswabo Simbake ba Léopard Sénor ya RDC bako beta jeudi 17 octobre contre Madagascar pour la contre ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 héritier Mapindemi a pesmino ba détail. Jeudi 7 octobre, Ekoinda, na continent africain, Pambate et Kosalabongo, ngala ya 3e journée, ya éliminatoire, ya Coupe du Monde, Qatar 2022. Bosimba Keba Léopard, ya République démocratique du Congo, Bakoube Tabongo, 3e match na Bango contre équipe ya Madagascar. Ba Léopard, ya RDC, Oyo Bazan à 2 points jusque-là, Bazali occupé 3e position, Nasima ya Benin pe Tanzanie. Ba Léopard, ya RDC, Bazan à 2 Moko Monen ya relever victoire ya ba Léopard et kozala très importante li bosser ba malgage pour na ko se relancer na course Bosimbake ba professionnel ya République démocratique du Congo et belé si ba komaki déjà na ville ya Kinshasa depuis mokolo ya mardi et pa yope ba salaki première séance ya entraînement na bango na stade de martyr de la Pentecôte match ekobeta mabongo jeudi 7 octobre na ngonga ya 14h na stade de martyr de la Pentecôte Oyo euti kozala homologué et pas ya Fédération internationale de football association. Où est sélectionné Raoul Hector Cooper et l'ongona staff technique Nemo Bimba, bazali ko travailler d'arrache-pied Pambate, ba Léopard ya RDC, ce qui va beti match de Bango contre équipe ya Madagascar. Quelques jours, 4 jours après, Ekosenga bakina Antananarivo et pas wapi bako beta bongo match retour na Bango contre équipe ya Madagascar. Ba Léopard ya RDC bazali kosala makasi pour na kokoma na 5 points. Pourquoi pas gagner 2 matchs oyo ba koma désormais na 8 points oyo ekoki ko permettre bango ba espérer na qualification na phase de poule pour na ko beta match de barrage na l'équipe ba ko uta na poule mususu. Bonne chance na ba Léopard ya République démocratique du Congo. Na boucler journal ya peuple pour ya peuple merci mingi na ingénieur Christian Kengebeni oyo azalaki na sima caméra en même temps akumbelaki montage ya journal na biso ya lelo kaka ndenge na mesana koloba info linga les aka superviser et pas na yemoko héritier Mapine mibande ko botika na malamu ngala bino tokuta mikolo ezali ko ya au revoir kimia o mabota mabino. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asili sans luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi,
compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut pour akomise yango eloko pamba bondimelanga que à travers bavion na ye mokwake Airbus 330 Airbus 320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.